bande ko nyonso to bozela na pena loba no na makambo nyonso to bimi na internet Marie-Laure abotoli mobali ya batu Marie-Laure azobima na mobali ya mwana mokie il fallait que Marie-Laure abimisa biso mwa ministre moko mwa PDG moko boye Marie-Laure mwaka mama Coco na 55 ans na 60 ans Marie-Laure ekiti mati donc la bino nyonso to bosilisa so bosilisi ba live esili makambo nyonso so fokola pe ngai ngande kolo likambo no ngande yo Marie-Laure ngobwaka no chaîne YouTube nanga Marie-Laure mwaka banda ko sala te siko na zongisi ba activité nyonso ya chaîne YouTube na oleka pe na émission ya 4 personnes na internet Anima Kwakala Raisa Pindi Karine Mokondi Mamoumou Kuna dans ça l'émission pe na bango et puis de temps en temps ngai mo ba émission mike na chaîne YouTube na ngai bobo zongo ka awa ba sponsor na ngai Antonio Mbungu na Suisse na Genève respect na monsieur Antonio Mbungu na Suisse na Genève émission Madjabou Gospel Madjabou Talent Madjabou Rafiki to bossa na le 28 octobre Pasteur Mike Kambai akobeta na Montréal na